Si on habite on sale le remonter, tu vas poser bien Nzela, le lobby sur yellow. Le bon pote à terre mon bimaté, ils sont la biso terre moi quoi. Merci maman, la moni bosanga ni bato belé na. Donc ça sensibilisation. Donc ça sensibilisation pas de correct na midenda, na litende, na lobby qui sont na sangani. Biso to sangana qui to za ebele pour to sangana ki. Maman basiliki Pona Nzela. Pona Nzela biso route de carnaval oyo. Route de carnaval ça makala ngai kuti na unana bota mite route yebana. Kama leo baliko bo reception Nzela te. Là ino suka ko yabo 5000 na moto la mutu moko. Ya bolobi ba konta te ba bimate. Ba konta te ba bimate, poto la posa ministre ba député ba le soma puta la ba 2000 to aposa ba ngote. Kala posa Nzela bolobe ya biso. Ouais, merci. So to 18 ans Nzela mati ba kulu na pe. Bazo tika biso te. Ouais, Jika l'info news. Ouais. Merci maman. Nzela papa. Nzela nengeza boye comme 18 ans moto comme 5000. Moto comme 6000. So na 2000 okete ola na mbudi. Mama Nzela comme kitoko. Kitoko. Dola pe kita. To vivre bien et bati cher. To le kitoko te bala ba beli kwash. Merci. Nzela mais Nzela bon kitoko. Il faut mettre moi mon vocabulaire ndam. Moi je me mets la moto ezate. Pour me ko na mai wana ale piloge polio to sandeni. Oya bima ki po pozongi salite. Kitoko. Kwa suka biso na biso ba mama bazala gombe to zaka ndeni moko. Baleki biso na lote. Kwa suka biso to zala malade to s'appelle ko la bango. Merci. Intellectuel baza ebele mais muta basala biso azate. Alors ko te la biso merci. OK.